édition relèvement 2025 oyo ezali bongo prévu na palais des congrès ya Brazzaville awa na kati ya mboka ya Denis Sassou Nguesso du 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 février 2025 oyo noko nanga nimelanga que établi pour conquérir et kozala bongo mama na thème oyo kozala exploité pendant mikolo nyonso oyo avec l'autre le pasteur Gustave Ambenje oyo wapi azali organiser milulongo avec impact ya kosakana te yoka bien apôtre Germain Ndeke ya Congo Brazzaville akozala na pointe Ouattara Mohamed Idriss oyo akouta Côte d'Ivoire pona kolesa bana nzambe akozala pe na rendez-vous apôtre Alphonse Ngwimba oyo akouta na mboka ya Gabon akozala na milulu yango bakisa lisusu pasteur Ken Lwamba ya République démocratique du Congo pesu kisa yango na apôtre Yves Castanou ya Congo Brazzaville akozala pe na milulu yango. Les avant-midi de 8h à 12h30 conférence des leaders bongo après-midi de 15h kino 18h30 et kozala nde bongo campagne d'évangélisation avec comme thème comment cela sera-t-il possible? Oyo ezomi bongo na mukanda ya Luc chapitre 1 verset 34. Otuninga ya adresse na bandeli bien et kozala nde bongo na palais ya congrès ya mboka Brazzaville. Bongo dimanche 16 février 2025. Culte ya ba famille et kosalema action de grâce paix célébration na milulu yango. Ndeko ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville à ne pas rater événement oyo ya 15e relèvement 2025 awa na palais ya congrès boya ebele.